Street, bonsoir, bonjour et bonne fête toujours. Bonsoir, ma mère vient à Bandégo. Maman Glo, bonne fête à toi. Joyeux Noël, Maman Glo. Ngai iloko na matendi ezalaka mpona korapele bandeko concert ya artiste na biso Ferego la Alliance ezalaki te. Concert wana ezalaki nango te. Ezalaki te? Concert ezalaki te. Ok. Concert vraiment. Concert ezalaki te mpona baélément nyonso to ekoki kosala kitoko conclure le concert oyo ezalaki baélément wana ezalaki te. Topasse presque 2 semaines awa na bandeko essayer kobenga numéro batiaki ya prévente ya soi-disant ya réservation numéro wana ebandeki koleka te. Billetterie lien moko ya billetterie ata mpona bato basomba billet en ligne ezalaki te. Donc baélément nyonso wana tout même annonce namonaki ndeko moko mpe amataki awa alaccès biso bavente physique biloko wana eza bamakiona eza bamakiona de preuve je suis sûr que eza na motu moko te awa komata na panel awa oyo akolobaki azalaki libanda ya Gabon asomba billet wana mpe areserva concert mpona billet areserva billet mpona concert oyo aza te. Concert ezalaki te. Concert ezalaki te. Donc ngai na meka kose renseigner na baforme nyonso te ekosalaka ata nde naza libanda ya mboka nameka ata kosomba ata billet ya concert oyo impossible. Baélément nyonso wana te bandeki kolakisaki concert ezalaki mais mpona Kofi na Soleil wana ezalaki eza simple ezalaki manque ya bavente ya billet ezalaki manque ya bavente ya billet yango nini esalaki bareporte ou bien baannule concert na bango mais concert vraiment ya Ferego ezalaki te avec conviction concert ya héritier ya Bilbao concert oyo ezalaki concert moko polémique parce que premièrement les jours batiaki yango ezalaki le même jour na concert ya Ferego la oyo abetaka concert na suka abetaki na Belgique oyo abetaka la salle de fête bien na salle moko ya bamanifestation boye mais ezalaki concert moko polémique ezalaki concert moko ezalaki projet moko mpena conception yango basalaki yango vraiment bien te ezalaki biloko moko ya mbangu ya moto résultat ya babiloko ya